Nyo se combien des faute à maman. Papa dit que nga ute ko bisazemi. What? Oui. Dema mo ute ko. Mais on va makambo ça mingi. Attends, papa naï. Non. Tika sola papa naï. Tika sola papa. Papa bisazema mois. C'est son père. Le jour où on a fongola mutema nga na biso mukolo zemi nanga. Dès le jour où on a kokuta yona oncle. Bosa débat. Débat ya na le kité mais débat ndi ya moi sina mobile. Christelle. Elle commence à dire n'importe quoi. Mais là ce qu'il faut. On a non naïe, on a maman naïe. OK, tu contrôles la lettre na suka. Non. Papa. Non. Volontaire moi na toto sala. Mais à quoi suko ko ma tu non so respect. De yozemi, on va dire ma moi. Maman naïe ba gike. Na c'est moi. On se va où non, on va avancer, tu fais on va avancer. Non, t'es ça. Non, nous avons on engaille. La confiance. S'il te plaît. Disais moi ya? Encore. Oh, je sens ça va bien. Papa. Ou comment? Non, mais c'est quand même eux comme Papa. Toi, tu crois que cette fille-là, pourquoi tu l'oses aimer? Laisse-moi. Non, non. Papa, la seconde panda. Papa, la seconde panda. Est-ce moi na oyo akokosanga? Bon, ngai mwana nga kokosanga yi. Papa. Non. T'es dans un panaï de poussin. Non. Écoute, dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place na subolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batunyo sur amité ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, toujours construit pour na bana na baza na place ko lala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na église, toujours tonga a cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être là apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon Ezali mal boula mo avant d'être ça pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotiambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te ko la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout ça ma beaucoup continuer œuvre to bandi et que les rapides nzamba kozanga te ko pambola. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne. Mbote balani nyonso balandaka biso na kati ya chaîne chez biso télévision na émission malambo sepela nango émission nini Bravo Jésus na bandako na bino sekota et puis c'est confirmant Bravo Jésus eza lokola évangile moko Yesu alobaki ke bokoyeba bosolo to solo kango la bino
Bravo Jésus, écoute na bandako tellement belé de comme moi ça bien papa. Bravo je sais pas na les alokola ba réalité to za ba makambo oyo et pesinga ba leçon moi ebelé. Merci na kolo Yesu. Nzambe tata pesi sope manabo pona komona mokalelo. Ya bino présentateur le prophète Samuel Erika Songo. Esclave ba prophète nyonso, échec ba prophète nyonso. Yeyo. Na sepela musala nzamba pesanga hôtel ba nzambe pe musala oyo ndio premier. Na ko l'apôtre Paul. Aote évangile mais aosa la pepe azoteka. Bien na sala musala. Nzamba pambola notre président Yakoba Sheikh Mukadi. Na musala malama pesi mission ainsi que Malidi Mukadi. Merci. La pesi Eliach, merci encore une fois pour la marque de confiance ainsi que sans oublier les certifiés Otobengi Mosolodinich. En tout cas, Nzamba pambola sur mingi. Bonne guérison à Thomas Fabien, Nzamba pesi makasi, encore une fois. Santé Ningani, Nzamba pesi sur makasi, bonne guérison à yo. Le 4 avril, ils allaient anniversaire, il y a votre humble prophète Samuel Erika Songo. Le 4 avril. Ba balingaranga. Nebi ke bakado ko sangate. Nebi ko pesa. Bakado ebele. Merci. Léon Abaki, likambo ya kopesa ba remix ebele zate meto ka d'abord le solo a pasi pe ya mawa. Nabi ya pasi. Nabi ya pasi. Ya pasi. Ndeko mwasi to yambi na maya misu. A expliquer nga likambo oselinga pasi na mawa. Na itola na lisolo na bokebi nyonso. Mbote ya. Bote prophète. Bana no pekso bana libanda kolela ke otonela kolela. Prophète no tu kolela ndeni ni prophète. Siko neti boye. To sola ndeni ni. Nengo zana na kimia. Ola pesa yo kimia de pour moi si. To sambela nzambe. Nzamba makoki nyonso to peso merci to tikima ona sala oboko na yo dans le nom de Jésus. Pesa ndeko na biso makasi ya koloba makambo juste sima na kati ya motema na ye na komona na Christ Jésus Christ. Amen. 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 Il y a Christ là, je crois. Oui, oui, prophète. Ok. Il y a Christ là. Prophète. Bengi biso na bravo Jésus. Vous en makambo seigneur loba. Pozo le là. Na dit chose makasi. S'il te plaît, aux hommes na makasi ko spirituel sur le kambo parce que les seuls le maître oye baka koshi oye baka ko bande ba mitema bato ya Yesu. Kaka ye mutu musuti. Comment on en est? Comment Christella Mambote? Ah, maman Christella Mambote. Au Sambela, je crois. Oui, au Sambela. Ok, le Sambela, bisava to banda, to Sambela. On peut permettre tout Sambela. Problème. To Sambeli, nzama makokinyo so to peso merci. Tout ce qui moment on a ça le boko na yo. Tendre peuple bi vous connaissez la vérité vous affranchira. Tous en a besoin que bo solo no nzambe affranchir bateau. Dans le nom de Jésus-Christ par la foi de Tolobi. Amen. Maman Christella na Mambote. Ok. Ma Christella Mambote. Toyambi, maman Christella Mambote, makambo oazolo ba ana libition tous à la vraiment attentif to yoka très bien. Mais ça bilo moya terrible. Terrible. Maman Christella, obengi biso. Ona makambo ozana ngo, il faut le bela biso ngo. Yango o lingaki bravo Jésus, ba yebango. Tonito yoka yo. Oui, papa journaliste. C'est vraiment ngande na benga bino parce que naza fanatique na bino. Merci. Nalanda émission na bino donc et consolanga donc et ça la ngamo ba bien. Merci. Donc on a pe na mona tende ba ya ko partager makam na bino. Nga pe na ya na partager makam na bino pour na solution parce que naza vraiment bien té. OK. Makamo ezani ko ibisa biso. Bon, nga naza fini qui a papa pe ya maman na. Donc vivre en anda quoi 3 personnes. Papa nanga abima ka maman nanga bima donc natika la ranga mo. Ba jour et l'équipe tellement ébélé nazala kanga moko triste. Maman s'est décidé aya na petit frère ni nanda. Un certain boutou ba benga ote Christella. Ko fanda isolé pe l'équipe to c'est nga maman na c'est papa ebisinga maman na s'est décidé aya na ndeko na. Moi je pensais que cause à la et moi si pour tout comme bami parce que nana mto santé te za mo ba problème te aya la tongo ngo pe na bimi na ngana ke musala na ndina ke d'accord d'habitude na retour na kuti mutanda Kuti munanda. mama présenté on dit que c'est là nous qu'on a eu ce que tonton bonsoir chanter à merci na kuti na la chambre lobby nango maman il faut kobilelo kobimate tous ensemble o mesana na mupaye na ndako so meza sabotage bo mupaye na ndako na biso na mututi na moyi mutu faut to comme ensemble
tokomi ensemble tozopase bon moment po noko abima te azalaka na ndako ngai na ye mpe tokomovanda obwanga mpe na kimi na nga mosala tovanda na ensemble eyaki koarrive nko mosusu nauti osokola naza na chambre na nga napakolaka mafuta boye noko akuti nafinike so ofinika po ani nayaga kozwa livre na nga po d'habitude ezala omwa bofandi na chambre botanga no balivre bosala badébat partage public nde ezala yola noko obombani nayoki kaka mwa soni fo kocouvrir kaka nzoto te azwi mpe livre na asimi nzela bie nga mpe natrouve nango normal nasali ndenge mpe loto asimi nzela bie le jour eye oleka lisusu naute nazalaki kaka na chambre nga moko donc na teni vraiment ya chambre ayokota tosanga te na imera bien te osola te na otanga mpe livre te tosalaka concourage nga na boye namoni akoma osasa mo baje mo boye nzoto anda otouche nga donc ebote nga vraiment ndere na jifaki meme bato na jifle nokombatanga mo na nsima asali mabe noko ayo obima nga mo mpe na nsima egene ngai nakoponi nasali art na landi noko nasengi bolimbisi te noko na désolé na art sala mo te problème te eyo oleka papa tovanda noko donc akomi kopose nga baquestion mwa boye oyo eza ke tosola yango akashete na mama oza boye baquestion azotuna yo noko aotuna nga olinga deya mobali tobima na mobali ngese te nga na mwa moke na olandela makambo ya makambo na naosala songongo ekoki na mobali boye eske oza vasi wa vierge nga mi na vierge na bima mobali te okosa mabi franchement na bima mobali te tia mekanga no aza médecin parce que akomi odiagnostiqué yo wana diagnostic donc mpo na ngai na comprendre ye mpe te tia meka amekani donc nayebi ye te asanga ndeti nini eleki mpe na oseka esidesini deuxième fois kasi oyo okobisanga mpo ani no vierge tolinga mibali loboko tokenda kuna okenda na banani nabi te nokonga ninga mibali te osavaka tanga moko nayebanga mona déverge po nayebi ke mwasi aza vierge badéverge ayeka mpo mobali parce que nayebi déjà malgré nga na nasalango te mais nayebi mabi opo ani nameki kotuna moninga na ngai abi talatala nde garçon mo baodérange nga nameki mpe kocouvrir noko na expliqué bon obukana mpo ani moninga na mpe ya force fie nga pesi moko te seke ezala be nga nde notika natali no moto yango na nga nga aleki na ngai mpe seke nga nde naora te donc exe ndoko koforce nga kokushe na nga koforce na moto motema ya libembe te nde naye kosede tokomobima na noko na nga nakobima na noko na nga donc akomisi yango nde tina petite so temps libre ke epesami nga makota na chambre so papa na mama balali ya so nga ya te seke nga na après cela ndi naye kokoma na zemi na nga mpe na mema zemi te na moye mpe nayeba eza te mama alandelaka suivant badate na nga ya reine autre cela yakana bandi koteste nga simbasimba bamaboko nga mama kwa sika oyo namoni oclair te nabi clair te nani so mona clair te mais mekana kolata maneti mpo miso ekoma na problème oh non yaka mo oregle ngabi nakagetaka mpo na sepe mpo kosokola ntongo midi mpo kwana ezokoambete nga yo nga nazomona oclair te foto keserlanga comme si mpe nga ayebi na yo makambo wana te nasepte wi mama problème ya te tokese examen mokuni parce que nga naobela nanga te naza très à l'aise tokese examen après avoir kosala kokende kosala ba examen naye kosurprise kenda na nzema 4 semaines 4 semaines donc presque un mois ok na nzema 4 semaines donc na nzela ezalaki donc scandale mama kaka ayeba mokolo zemi ayeba kaka mokolo zemi ezenda nga mpe na conscience na nga nayebaki mokolo zemi eza kaka leke mama siko na banda ndeni koexplike mama bandi oloba funa yeba mokolo zemi nayekutana nakotala mama makambo oloba nanga boyeboye siko nosa ndeni te
c'est quasi mana photo bota ngabe to bota no mwana na obengo nani obenga ngape nani po mwana za cousine sko mwana na obengo non za cousine te za mwana kazina za mwana kazina obenga nani ngai bia kanga ka photo bota nga solo ngwese nango kufa donc ngape senga ko banga po na baninga misuno ka balongwa baze miso e compliqué bango risque po ko bota te na vie mo banga pite nga ka lisuma ka mama so na boti te po nga na bota baleki na nga po mama na nga pe akoma na bakoko so nga so na risque na kufu so ti na bakati nga ba trompe na suka nga pe na komika même idée na noko choc il est vraiment tellement po papa ou tebe makamana te pe ma bongo retour 22h 23h côté soko la lié malade donc mutande ka ko choquer nga ko brutaliser nga zaika mama donc brutal eleka ki choc eleka makasi na utika baba kota amina nga na ozonga noko taka na kulwa bwena oki noko na mama na nga débat ko donc débat au sakana te oka vraiment débat oh mais kate si c'est comme ça nga fona ça débat parlant de na kweyaki na surtout kabwe zaki na mbeto pita na no kama mama informe ngeke atase melongwe ko sanka mukolo se mana izana donc anga pina la muke makanisika ya débat mama na noko comment est-ce que noko za impoli makasi bazo gangela mama ko mwasi na ye donc yango vraiment izo no yebati na jitfion no ndenge ni noko ogangela mama donc na yebiti aza mwasi na ye tondeni yo moninga na ye na bravo Jésus bon donc pour meke un peu ko expliquer nga bo bengisa bango ba yende na pesa no numéro donc ba éclaircir ngai. OK, merci beaucoup ma Christiane. Na tuna question moko za très important. Tango komaki na bono bimana noko tango baby shio wana papa très oye bangote. Papa évite. Mais maman peut être pour remarquer que moi a changé. Bon, ezaki na ba jour msusu mona mama azo meka kugangela biso noko po affection le kaki. Comme na ba niveau mo muto zalate donc même si na bi suivi à maman ta ke mwana moi pour na ba ke mwana nga sa baby tant na maman no permettre te. Maman te pour maman azala tout le temps kobima. Tout le temps occupation ba voyage d'affaires. Donc suivi vraiment pas dans ezaki te mais comme ça zaki de mukolo comme ko comment kugangela nga papa au côté sikano ko vana mwana kazi na ye mwana vandi tamula ye moko ya zugu faut ba kanga na faire ça là pour papa vraiment alingano ko tellement na famille maman na bino tikali jamais ko yeba part no ko na yaki wana bande comme monsieur maman tikali ko yeba bango te bon na ebika maman ko maman le ko donc cadette na ba na ebika ya part et vraiment bon bande ko misika biso otika pe okende te atali so oyo alinga même pas na kende to atande kuna alinga te papa kutule moi comment ko forcer mais alinga te donc on a souhaité que no ko na ya pour o mesana pe na yo yeba na ye oncle mais malheureusement que beaucoup mina mo stamba na oncle tambo bimana oncle eloko ni na ibisaki yo tambo beaucoup mi mo stamba. Qu'est-ce que des paroles on est ko ebisa yo au cas où on a le tout na te no ko boso le zemeye bongo no ko neto sala boy au moins te za malamu tenga na mona na otikala ko ba question na o question na kete question na plusieurs fois mais ana banoni ndeko bana fa okoyeba sima oko comprendre sima donc si ko non comprendre na koyeba kanini donc en bref eloko nga na yeli vraiment koyeba déjà na yeba no ko na mama ilo ni bande ko sela débat po bande na bozo ma c'est la première fois na leka gangela ya makasi ko moi sina yango zo ko ambrier nga mutu ça dit tant yo ya ki mu ko ju décision ko ebisa la vérité à kolosienne oui mais vraiment non cette fois-ci vu que choc les kaki ya maman faut na ebisa maman ka vérité nde likambo ezali donc na kokota na yo ka débat na nyoko nde parla na kweyaki donc surtout quand maman dans l'hôpital tu pouvais choquer ses mes assujetés mais malgré ces mes assujetés bon faut na eloba kaka mukolo ze wana OK nana tuno question mo très important papa eba ikete ko dans l'hôpital ba ibisa ki ni ntango yo kweyaki bon on a évité papa petit peut-être pour tuno pe question mo côté atinga question ti aibisinga pe loko te comme pe na monika ko tina douche sokoli
À se changer. Hôpital, c'est combien de jours? À ça 2 jours. 2 jours. Papa, tu peux recevoir que je visite. Ah, tu peux retourner au mot pété. Na moni papa te. Tant que vous hôpital, beaucoup de papa boy. Vous soyez là, papa ni na salon. Soyez là, ma fille, ça va. Nin, bien. Ah. Et Sili? Ici, non. Ok. Merci. Je crois que vous avez vu sur moi aussi, maman Christella. Je crois. En tout cas, histoire, où il m'a besoin de l'équilier. Donc, tu évites ni tout le bas, mais, bah, l'image va tenir sur les amis. Il y a Noko, il y a papa, il y a maman. Tu as bien un plateau pour tout l'analyse. Kambo très très bien, tout l'année à la source. Pour te battre. Dépanini entre maman, ben, que soit un de connaître mobile. Puis pourquoi? Ane ko lingate gaye ba kese mezeye. Puis ane ko bisende ko moi si que ko baka sima. Ko baka sima. Mais awande, bravo Jésus, magamle soye banaka. Si ma plus oyo, tozo kotisa bandeko oyo bazali censé okota pour que to yeba makamuni zoleka entre bango na bango. Merci beaucoup. T'as une publicité. Na kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebisinga lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini salami nayebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais quand Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokaki kodélivre ngai te alors tango nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Presque gratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presque gratuit.fr. Qui aime payer plus cher? Personne. Merci beaucoup. Je crois beaucoup dans la publicité. Tu te mets à chaque fois, à chaque fois. Pour soutenir, pour nous la membre soutien Bravo Jésus, pour bien président
Chic Moukadi avec un $10 na pamba pour que et permettre surtout avancer dans Moussala Oyo ainsi que tous les orphelinat les âmes qui pleurent orphelinat les âmes qui pleurent tous en a besoin de soutien na bino bande konyo soutien vraiment na besoin de soutien boya faut soutenir Moussala pour que et que avant makasi donc to bengi bande ko ba membre nyos to bengi Fatima Mazota to bengi Dorine Camille Patricia to bengi Sophia Astrid Camille to bengi maman ba garçon à partir Canada na kombo ana kapinga chamala to bengi bande konyoso sans oublier Bayon Sylvie Kas ici que vie na ngai ona ninga makasi na kombo ya vie César Lufuantoni ainsi que couple malamu na ninga makasi on kozanga te couple bien ninga makasi mami pungeske papa nke sans oublier encore une fois il y a Fifi Tumba ma grande sœur propre le 4 avril anniversaire de votre petit il y a bino prophète Eric au salanga malamu salanga bien et Sunga, pour qu'il n'a fêté. En tout cas, joyeux anniversaire. Quand la mine témoin à moi, si moko, première dame, ma chaîne, au robot, le 31, Maxo, première dame, la chaîne, maman Lydie Moukadi. Le 31, tu vas fêter joyeux anniversaire dans la chaîne, vous êtes terrible. Après, si moi, encore une fois, la présence, c'est mon vieux Jojo, le Koji, le conseiller de, quand Nengaza Kimbinga, le conseiller de Kimbinga Zawana. Ça, c'est mon vieux Moutabomanga Zate. Bon anniversaire. Ok, merci beaucoup. Ok, d'accord. Beaucoup de papa ainsi que na maman. Bango sommet bakota parce que il y a passé sur le numéro na bango. De te bengi bango de baser dans un plateau. Bakota rapidement. En tout cas, s'il vous plaît. Rapidement. Bakota mbako. En tout cas, bakota vraiment. Vraiment, il faut bakota. Bonjour. Bonjour papa. Boni. Oui, normal. Vous allez bien? Non, non, bien été parce que yo bengi na téléphone. Rapidement, il faut que Moussala Menake Moussala TP en plus. Non, je crois qu'on préféré papa pour faire awa. Et puis maman n'a mon frère. Non, on va na ndengeni. Moi nangai ayo le kan émission ça pour ta abenga ngai tata na yi. Bon, eza pebino bondimi ko yamba ye émission papa. Je crois biso to. Je crois te da normal te. Non. Ah mon amuke ko yamba une émission ndengeni bana o ba koma na bakilelo. Comment vous avez une émission c'est pour ta benga tata na yi. Non, papa. Ils ont rapporté pas la mission. Je crois que nous sommes tous les gens. Mais pas na bino, mais pas na ngate. Non, oui. Non, c'est là, non, c'est là. Écoute, merci. C'est là, c'est là, papa. S'il vous plaît, la reporter au plaît. Non. Après, vous avez la caméra, vous avez filmé maman en anglais. Papa, au lieu il y a pour tomboka, peut-être moi, une sorte de fois d'année de Kamoy Sabino, peut-être il y a comme nos sons. Il y a un bien ta bénédiction. Il y a un numéro na bino poto ben. Il y a un même que vous en a qui entre papa et maman. Vous faites un boyoka. Je crois. C'est là. C'est bon. Non, dit mana yokai. Yo le juge. Non, on a juste là, juste journaliste. Et puis après de ça, appelle à mon sein. Kanga ba caméra. Papa. Na lobby kanga ba caméra. Solo la boy ata la salle au moins nanga. Oui, je n'ai disconviens pas. Ma fille. Oui. Kanga ba caméra to solo. Non, il se sent le biseau, mais est-ce que qu'on permettre aux fans d'inam au kanga ba caméra. Bon, d'accord, fan d'inam. Au kanga caméra. Oh, ça va fan d'inam. Kanga ba caméra. Non, papa. Papa. On doit diriger un gâteau. Au bengenga. Est-ce que mon le linge sale lave en famille. Je n'ai disconviens pas. Dans moi on a ngâteau que sur la nda. Non, lobby boy. Papa, est-ce que cause on a temps de ça d'abord qu'on s'apaiser aux fans. Yo au kanga caméra. Au caméra. Oui. Kanga caméra. Il faut fan d'inam. Kanga na ba caméra na yo papa. Prophète, est-ce qu'on voit kabiso? Oui. To boite moi na bengi siso a to solo la. Mais to sengi o kanga ba caméra. To solo po to lingite o ya ko loba. Et impressionné. Non, il y a un bibo, ça problème té. Naï pas obnu na no sala. Il n'a pas besoin de fanana. OK, c'est bon. Merci. Maman fana. Merci. OK, je crois ba Nico Balandi papa na maman bazali, moi na maman za awa. Biso to luka ko na té. Moi to luka biso. Et nous sommes obligés pour ça pour dingue c'est na biso to sala parce que to dans choix ya au sala té parce que za makambo ezo pour dépendre ezo simba ba famille. Papa, maman ici que moi là bango. Je crois à moi papa. En tout cas, avec beaucoup de respect, on a fait ça na yo. Ça c'est un travail pour tout ça là. Peut-être que nous bateau comme la caméra, ça les glisser qui se fait pas caméra ça là. Là et puis il y a mutu ya moi si ta fille unique abaki nanga ke yo ka repe moi miki. Abaki ke papa ko sala pour papa nanga a ko ligner ça là pour. Donc surtout salika juste makambo moi na no lobby.
papa nanga linganga ekozala kaka boy lelo peut-être na c'était makasi papa nanga linganga elingi ezala kaka boy boy ko balika mona kati ndaku abina memango awawa ukina ibisa papa o yangai po ya lingaka mingi na ebite pourquoi mona okende bongo mamini ko lekela yo elikolo ata niveau lekeli yo okoro ya ba exposer yango na télévision exposer nga papa na yo mama pe hein quel que soit les cas et les circonstances yebisa nga tata na ndako nyonso na okondane yo okondane nga pour ti mwana wako na niveau oyo nga bimaka na kena musala na bima tongo na wasonga pokwa éducation de base ifani pa maman te ngane muna tindaki ye aya awa aya ko exposer ba problème oyo azana ngo c'est ça non grâce na yo ah bon éducation na ifani pa na yo non si ako ba yo te si bongo yo te yo papa dika mwana te ngala bima bongo change mwana pa nga yoka Beline na bima na ke musala na zo luka na futela ma finique mwana nga ona linga mingi minerval na sombela ba biloko na ba linge ba nini no le souter ko éduquer te ngai na sala ni na vanda na ndako ngape na tekaka na tikaka ye moko na ndako alors na zana te fona tena mukongo une grande fille comme ça a tena mukongo na ba mema na wenze non maman c'est ça o sala kana so ngape na futa minerval ngape na sombela ke bika mo futela minerval o futela ke minerval uta pa na yo bo uta pa na na tekaka non na tekaka te bon na mo te bon ok papa je crois to mix c'est pas la makambo pour aider nga linga ba biloko otra ba télévision boye ba na mona ba biloko boye c'est votre fille c'est pas moi na yo moko yo ya mwasi alobi ke eleka ça na besoin à ce papa na ye na maman na ye et donc minga bete c'était na papa na ye donc azali grande fille ça wana je crois c'est votre fille hein ça moi na bino moi aussi papa na ye yo maman na ye bete biso du solo comment bogataka ye comment nyonso mais ya ni kama moko c'est pas ça que je crois papa na ye je crois éviter mais yo maman yo maman yebi comment nga kuninga za na hôpital yo maman yo yebi jusqu'à présent là ba secret o ya bombi o aboy ko beta ngo kuna na ndako parce que yo zo tient un peu moins choc a éviter ba na ndenge ni na sous ndenge ni je crois papa éviter pourquoi moi na kota hôpital mais moi na sali dans la censé ya ko beta lisona te mais moi na a mekape ko loba lisono je crois éviter moi na kota hôpital oui à kota hôpital mais éviter moi na zaki na hôpital les malades yo éviter bon oui bon te parce que zaki na maman na ba maman pas beto lisolo te noko na ye parce que noko na ya sa wana alandela kae à 7 parce que banane noko na ye wana ye na ndako wazali ka mama na ye aswaka swe na ye na ba conseil nga kutu na sepela ba comportement oya mabasa la kana ngo par rapport ya noko era ye na ndako comportement ça ni de changer vraiment loko na yebi ke ya za kulandela makambo wana mama na zaki wana nga juste na bimisaka bongo o bana de traitement na ye comment yo papa ko tinda mwana ko hôpital opesaka mbongo la na traitement ne mais kozwa ne fils que résultat to yo kozwa compromis to ba yebisa yo comment mwana belaki malade comment ko kosa ngoti attaque parent attaque papa ya ndako attaque yo mwana na yo amoso linga makasi papa ana mboka na biso to na malade mibale to bela voilà c'est yo eza typhoïde na malaria ndenge maman to isaki ya bela non lokola azaki na noko na ye nazanga mingi na confiance ya noko na ye par rapport ya comportement oyo azalaki na kibobebe oyo azalaki nango mpa na nga ntango noko na ye eyaki achangeaki nayebi kata na noko na ye aza na mama na ye yango na otuna papa maman est-ce que oyebisaki papa maladi ni mwana ndako bela côté ya hôpital pour mwana bien asaki osaki combien de jours 2 jours est-ce que oyebisaki nayebisaki ete oyebisaki ete comment parce que ye ndi papa na ye azalaki na déplacement ya mosala c'est pour cela nayebisaki ete alors ntango nazongi na mosala pourquoi oyebisaki ntango autaki voyage mpona oyebisaki ete parce que aza censé ozwa rapport ya hôpital oyo baofutalaki mwana belaki nazalaki monte na makambo boye c'est pour cela ngani yo ozala monte koma na makambo bozobelisa mwana na yo mpe mwana na yo moko ya mwasi Christelle ok otinde babenga biso non wana eza papa te wana eza ngai journaliste même naza censé ya mekape kotuna mpona na besoin d'abord tuna mama parce que maman mtaye basecret ya mwana eza koépargne yo parce que il faut totuna mingi maman
Donc jusqu'à présent, papa est évité. Moi, pourquoi côté hôpital, n'enga bimi yo. Donc PC résultat mon côté. Non, aibelo monte. Boybe papa na souci, boybe tomber un peu côté na ta. Moi c'était besoin de chambre moi na côté hôpital binata yo mon vraiment en tant que parent. Papa, moku ndengo vandi singabuye, ozosambisa na misu. Na batu boye. Non, mon crédibilité dans les aussi là. Donc crédibilité. On n'a pas responsable. Oui, je ne conviens pas papa parce que moi à côté hôpital, tu as donné de l'argent pour que moi à côté hôpital en tant que parent. Mais est-ce que Azaki na noko na ye? Oui, mais Azaki na noko na ye wa soin na ye. Makila oya mwana eza mwana yo c'est ta fille et puis oza mwana yo lingala makasi. Mais Makila eza pas noko na ye. Je ne disconviens pas mais nga to ke musa na songa 23 ans. Mwana oyo lingala mingi, c'est pas elle, eza été. Mais maman na ezali wana noko na ezali wana. Question. Mwana oyo lingala mingi eza été. Ma fille. Voilà. Olinga keti. Oui. Au sala kinyo. Oui. Oh maman na sala tembe au sala. Tu commences à dire n'importe quoi? Non, oh maman na sala ça dit quoi? Non, moi argent de poche. Ouais. Au Pesaka, moi bloc c'est tant qui jeune fille, oh après ça moi tant que parents sont responsables moi na yango sala. Na sala ka nyoso esengi na sala pona moi. Yango eza mobo cha sala ka pa. Yango de question katsena no. Ezaka yango. Maman, moi na côté hôpital, na lingina to meka pe ko sula. Izaki di ya nini? Oyo moi na côté hôpital, est-ce que papa na ko yebango na kati ya plateau? To vanda no tamulai ti to boti mwana oyo. Mwana belaki. Ti to bimi hôpital aza ndako. Problème nini yo lingi? Maman. Poni no lo ba vérité. Dans la beleka malade. Vérité nini olinga na loba? Vérité neti nini? OK papa. Moi ti na bengi bino na bravo Jésus. Oui. Na bengi bino na bravo Jésus na pambati. Elle a vérité moi quoi maman na no quoi. Vérité nini mwana oyo Christelle vérité nini oyo ngo musa a. S'il te plaît na mon côté de probota. Qu'on va te mati savoir que qu'on pas ce boté nga dernière s'il te plaît. Christelle bimisa vérité papa. Ça pour ça nous pas ça. Akozala na problème nini Christelle? Nini? Que dans la personne mais on est va bien ngai. Akoza appelle dans la porte. Ah pour ça nous pas ça. De makambo yo sana ngo poso loba. Mais si quoi papa nani mekape moi et l'homme mozo le kawa et pas ya maman Christelle ici qui n'a pas maman comme ils dirait et moi na aza toujours quoi qui on a nos connait bo bi vérité moi hôpital na yebo côté hôpital mais au lieu lo bango TP bo bana yo depuis kananda ku moi na azo ko katé moi na mais habité vérité ngo et ya Christelle avant lo ba il faut ka noko na ye noko na sala parce que aza de pousser na ka tsekile ki no propre pousser Asa cousin na ngai. Ah, propre, hein? Ok. Bon, ça va. Tout ça là, boy. Le quoi, le bimarambo yo. Et je sais que no quoi ça là. Biso to tiki yo to ok na ndaku na ye to kutana noko. Non, papa. Pe banden to ko solo là na Papa, noko. non. Les likes ça. Non. Christelle, tu es ma fille. Non, papa. Christelle, tu es ma fille. Non. Yo ko exposer ngate la mission batu boy. Papa Nabi non. Écoute. Aza pour ça nous quoi zala wa maman zala Christelle. profitez pas me faire papa. Papa. Christelle, Papa. S'il te plaît. Oui, oui. Et concerné yo te omenga biso. Oui, oui. Non, yoka. Papa. Christelle, est-ce que tu peux songa ndako sur mon amour? Esi ngano na sala ba? Ba zo na kanal nini? On peut se numéro na pas nan. C'est bon? Bo benga ya. Papa. Mais comment moi na ya moi si moi no moko ya moi si. Ya le bagi azana besoin papa na ifai ba vérité. On a katanda ko ko ba ngote parce que vous êtes terrible pour na katanda. Ya ngo bengi biso ko eno ba vérité. So tant yo zo me Ba image ko bo sala ana lingate za publier hein. Non, papa. Ko na mona moi si moi 15000 fois publier qui hein. Non. Là biloko na c'est pas la montée hein. Yo ko maman na zo loba. Ko sanga papa linganga. Voilà, oui qui se place qui. Tout ça la volonté na yo. Monyamo. Tena tuni. Yana bi. Tout ça la volonté moi na yo. Tout ça la volonté bo kende. Non, tout ça la volonté moi. Tout ça la volonté moi. Tout ça la volonté moi. OK. Donc, je crois merci beaucoup pour na nenge papa qui dit volonté moi na. Je crois qu'on a besoin de porter ça noko rapidement parce que papa il bosse sur la mission na kit. Bosse sur la kit. Bosse sur la kit. Oui, bosse sur la kit beaucoup de ça noko je crois
Et moi, na beaucoup papa, maman pas beaucoup le pas, parce qu'on a besoin de présence, il y a nos présents pour que vérité ça. Et parce que moi, on a ma follow bas, maman pas ça ma follow bas. Donc, beaucoup de choses rapidement, nous quoi quota parce que je vais ça pousser à maman. Oh, là quand c'est une lègue propre, je vais pousser. Non, attends, la lègue propre est ton cousin. Il aime ça soit soigné. Ah ok. Oh, aza malamu pona. Omoni mwana mbali wana. Koyana na kata ndako comportement na échange. Échange, voilà. Yo muna za kana confiance na makasi. Akolinga te basa na ye mabe. Akolinga pete mabe ko na ye. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Oh, bof. Vous allez bien? Boni. Christelle, ça va? Non, c'est. Ça va? Nina? Non, non. Je juste te benga Kyo. Na bobengi nga to bobengi ba beau-frère na nga na grande sœur na Christelle. S'il te plaît. Merci beaucoup de la présence là. On a besoin de femmes. On a pas de femmes. Mais faut bien ça non, bien to go vendre ça na ba. Moi déjà qui a. Non, il faut to go vendre ça na ba. Au moins tu as famille na yo. Bien sûr. Est-ce que mon ima kidnappé yo? Yola. Il a ngal kwa na famille c'est que pour faire. Voilà. Bon frère. Mais boité. Hein? Grande sœur, vous acceptez? Ngapela zaki c'est pour monique qui musala toi qui c'est pour ba bengi biso to yeti. Yo ba bengi yo ya ko. Ça va. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Je crois, Bandeko, Bakuki, Papa Zali, Maman Zali, moi Nazali, c'est Tonoko, Azali Awa. Osa bien. Ouais, très bien, très bien. Ah oui, comment on c'est pour Roland. Ah non, là, ce qu'on est, là, ce qu'on est pas. Oui, oui, et pas beau frère, non, t'as plus sur comme on a. Yoka, t'as pas ça. Noko, cousin, mais les noms. Les tout bien qu'on fait je crois cette famille est bien malade. Ouais, oh grande sœur nanga, beau-frère nanga, oh moi la grande sœur nanga. Moi la grande sœur nanga. Ouais, Christelle. Christelle. Ouais. Est-ce qu'on comprend qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème. Quel problème? Problème en Moscou, tout quand pas Christelle. Parce que tu as la sous-tentée. Comme déjà so commis papa Nazali, maman Nazali, yo no. Mais problème en moi Rosalati na ba caméra boé. Bon parce que non c'est problème il fallait boire arranger en famille. Mais jusqu'à présent on arranger en famille il y a mon Moni Cristal pour moi atteindre sur le wall là. Biso bi que non en tout cas papa, je vais venir pour que c'est les cambo pour quatre les cambo mais Cristal yo ça mabe. Yo les cambo pour sa papa na ona maman na otonanga oncle na to partager que belé na ndako yo zo le mango. Ti boye ba journaliste ba simaka micro ba caméra boye. Yoka. Ah Cristal. Yoka. Non, bon frère, vous acceptez ma caméra. Oui, Yokanga. Oui, en retard. Si vous avez une image partagée, et c'est partagé et partagé. Ah bon? De la logique, oui, c'est que tout cas, c'est pour ouvrir le PA. Oui. De ce qu'il faut la kenny. Ça va. Ah, le bas, mon diable, le bas. Le bas est donc au mieux bien non, non, c'est là, non, voilà. Oui, bien que Christelle côté hôpital. Oui, Christelle, ça qui est en hôpital, tu as dit n'a maman na. La maman na. Ouais. Abela Kini. Bon, parce que ça, l'examen, il y a moi aussi, pour bah, nous sommes pas moi, on va les avoir vraiment parce que même maman na à côté qui, Ayebaki, ils ont eu malaria. Ils ont malaria. Malaria, deux grandes sœurs respectées, ils ont eu malaria. Pour moi, na côté été quoi, on a tika la guinaye, na mbetu, des grandes sœurs. Azaki na kati. Tu connais les zones hôpital. Na azaki na mbetu, grand sœur na non, à tout cas que ce vous avez na mbetu hôpital, binon balé. Na mbetu hôpital, bon na tika moi na malade bon comment. Na mbetu hôpital. Na tika ki bango akenge parce que na soma ba. Mais na mbetu hôpital. Avant d'aller pembe, azo ta. Mais tu me le sur les 2 jours. Sur les 2 jours. On a 2 jours, on a nana salaki avec ba benga ba garde malade ezaki na. Ba garde malade ezaki maman na ye. Mais so que c'était 5 mois qui se mo boye, so nga na ye botala. Maman na yake lukangonga na tika lotala ye. Yo so tika l'hôpital on a no longa ba RNO tika ye. Pour maman na yo remplacer. Mais quand même ba question on a comprendre on te ezo comme là. To ça pas juge moko bono e baté. Hein? Malade na ye et comment concerner na bino journaliste. Mais c'est juste ça la question. Mais la question comment tourner l'esprit comme ça. Eh bon. Comment bien? On est au monde ya ça ma à la fautif. Mais on a même la PC malade. Non, on a yé. Non. Non, il va lire Moussa oyo ngana zo ça. Ce que on continue pour essayer de quitter ah biso que selon la nana. C'est parce que pour benga biso mais comme ko interroger comme si on dirait au monde est dans yé azanoko na yé. Yé azanoko na yé. Ana droit ko vanda na yé. Na mbeto hôpital. Logique.
C'est normal. Est-ce que c'est normal que pour la femme, moi, garde malade, c'est normal. Un mois, on garde malade, comme si on quittait. Non, côté moi, on attend des. Merci, s'il te plaît. Pourquoi permettre qu'on a tout dans quelques questions? Par rapport à nous. Mais Herve, j'ai géré parce que aux athées, tout le monde, la OPJ, oui, nani, Maman, je te dis. Bon, ok, c'est là. Papa, je dis arrête. Eh. En fait. Oui. On a combien oncle, je crois à Agnès Nayo. Oui. Je crois que les cas entre les cas na vie parce que ça moi nous partager une intimité. Ouais. Lorsqu'on parle d'intimité, là, ma solo monsieur ça entre bino oncle. Aujourd'hui, on a tout on a zo comporter tia zo ba maman arrête na maman. Il y a un secret moko oyo iboza entre bino mibale na la fille. Oyo ba para bon ba éviter. Est-ce que tu peux nous dévoiler ça? Osoyo ko dévoiler ngote la fille elle est là, asa censé au dévoiler. Quel secret? Mais secret ça c'est parce que na dit que ko ya na ngai na ya pona mwana oyo kokola na ya za ki vraiment na ba dans l'école na za ki très impoli. Non, ça la ko ya na la expliquer. Mais lika ko ba benga ki a moni ye asana ba asaki ye moko fille nik na kata ndako. Asaka na raté abima raté ba benga ki ndoko na yi. Basa ne ensemble na kata ndako po nini a conseiller kaya tout moment basa la kana ba zo la sima lo mususu o aroye ba na contribuer na betine na ye tout. Na mabele malamu. Mabele malamu. Olingo lo bani. O pas de temps. Celui qui m'a lo beza yo lo biso kende. Bon ngam vraiment na yebelo roté. Na yebelo roté. Ya ko yebelo roté. Po na yebi ke na yebika mwana ya. Merci beaucoup bande balani, je crois que pesi maloba et pas Christelle. Ah. Christelle. On va niveau ndeni. Ah mais kasi ko ba. Si ya maman tu t'agites pourquoi? Yo je te prends papa za kimia mais moi je te prends. Et le ni ya koloba na. Avant le ba concernant maladie ni o abela ki na hôpital. Ndengo to ça no besoin. Ye to ye ba malade pas yoti olobi abela malaria. Ye malaria. Mais le na abela malaria te. Oui. Na habite bon. Est-ce que si grande sœur a ça que malade bon abela ki? N'est pas que belle malaria. Voilà. Malaria. N'évitez ce qu'on a ni. Si on a vu, est-ce que vous permettre non nier moko la concernant bengi sibino. Alors ba makona mutema. Ça va ngana sana pona na yoka e. Et papa na ya zali, maman na ya zali. Je crois que ton père est là. Na olingolo ba makambo yo oluba en face à papa na yo. Donc otala papa na yo lo bani makambo. OK, na la besoin tala ni papa na yo. Olubani makambo. Oui, oui, non. Ce n'est pas ma casse. Non, les lactés. Là, ça vraiment clair. Papa, n'a vraiment désolé dans les communes. Faut tenir son peu son maman. Quoi? Maman, non, l'oba. Maman, pardon, non, l'oba. Ah, bah, il n'a pas clair qu'il n'a besoin de papa. Papa, n'a pas pour s'en donner papa à bouti. Voilà. Tika sikoba loba. Tika. Nyo se komenge za futa mama pa. Papa bi kenga ute ko bisazemi. What? Oui. Zema mo ute ko. Na uti étape mo ya passe. Ya souffre. Arrête. Papa yo kanga d'abord. Yo kanga aussi de kasima. Non, zone est grand cœur. S'il te plaît, papa. Papa, s'il te plaît. Abi, non, s'il te plaît. Mais alors, bah, makambo, ça, non. Fika sola papa naï. Fika sola papa. C'est son père. Après cela, maman a dérangé toujours à Ibamukolozi. Maman. Le jour où on a fongola mutema ngana ebiso mukolo zemi nanga. Dès le jour où on a kokuta yona oncle. Bosa débat ya na le kité mais débat ndi ya moi sina mobile. Christelle. Non, s'il te plaît. Moi je parle. Non, s'il te plaît. Non, c'est la elle commence à dire n'importe quoi. Non. Elle commence à dire n'importe quoi. Mais là ce qu'il faut. Ok, tu connais la lettre na suka. Non. Papa. Non. Volontaire moi na toto sala. mais à quoi tu comprends que tu n'as son respect? Ils ont manqué respect. Il y a maintenant respect. Oui. Tout ce que Christelle est là. Attends, c'est ma bon mais ça le baké. Yé, bah ça débat moi c'est Yoka.
Toyoka tina soukas. To permettre non bon Toyoka c'est bon mais ça c'est bêtise hein. Ok loba c'est décidé na ça m'a ouvert bandela nan basa débat ya nini ya moi ça mon ba non no kona maman basa moi ça mon ba oui bon na koki ko juger parce que na monité mais débat na bango ndendo kende de yo sala débat binomba ekete ke yana leki yo ganya leki mais no kwa likolo mama likolo nde na yo ki débat na yo ki na supporter te bina ko la mukanga na mukolo te mama informer nga ke zemelongo zematembo zemelongo fait mama pa sikanga ka bongo na fanda ka bongo akomi so ko mbreye nga encore donc ne bisika mukozi. Ok. Mais faut naïba mukolo zemi. Ok. Faut naïba mukolo zemi malgré tout ça. Faut naïba kolo zemi, c'est mon elongo na yeba kolo na ngo. On a yo yebisa. D'abord, non, est-ce que yobi que moi dans un zemi? Eh papa. Tikaelo. Que y a on a lobby non? Non, obenga biso non? Oui. Tikaelo ba. D'accord, ça va. Yango maman na ye. Na mo goye biso ndako peut-être ndo la kaka obomanga koko obomanga na ndako mutoko. Maman. Abeso yese mpoze mpe wa boma. Yango na ye. Christelle. Papa. Ose la nga théâtre, toujours yesa ma mbo no. Papa c'est pas ni okana ngati. Do yo zemi onongoli sema emo. Maman na ye ba kike. Na semo. Ose na uzoka. Non, on donne avanti, tu fais on avanti. Non, t'es exact. Non, nous avons on La confiance. S'il te plaît. Là vraiment nous permettre de monter. C'est bon. Et comment il y a comme violence. Merci. Comment ta fille Nico Lingamakasse tu peux encore on a dit que ça tout premier faut mettre là ça avocat moi c'est ça là avocat bah ça melangai OK bon yo ka France oyo so bim certains journalistes mwana oyo aza fille Nick na ye akoyi ko jiplete wala c'est éducation donc c'est que yo en fait le pas mais comment yo moi je pas les débats non Christelle aloba et ça s'il te plaît. Est-ce que yo casse? C'est bêtise ça. Il s'engaille vérité. Tout les places absolument pas tout le bango. Zemo zaina mozela. Ya? Ya la pizza, bisa mezana. Papa. Ou comment? Non, mais c'est quand même eux comme insulte. Papa, toi tu crois que cette fille-là, pourquoi tu l'oses? Laisse-moi. On a confié au moins en tant qu'oncle. Grand c'est pas ta éducation. Attends, moi là. Mais plus non. Grand s'il te plaît. C'est au monde de Lucas. Non, papa la seconde fanda. Papa la seconde fanda. Non, papa la seconde fanda. On a mon ça le droit complot. Non. C'est que nous ça complot. Non. Bolimo c'est ça. Fanda. OK. C'est un truc comme merci. Oh maman lobi aux gens qui attendent que oncle, c'est-à-dire quoi? Na longole na ba Congo. Attaquer en tant que oncle, c'est-à-dire cousin na ngai aye non. Mwana oyo. Afa soin na ye. Ko aider na makambo étude, ko empêcher ko tambola c'était là. Non maman stop. Mais c'est écoute, yoka. Na moni ba problème est dans la vie nanga. Christelle. Papa. Christelle. La bengo combien de fois? Papa. Et ben ndenge nini po yo ozwa zemi ya ndogo na yo. Papa, nous quoi ça? Loba bien. Yo. Lobelanga bien. Mais papa non loba kasi. Nous quoi ça qui bien pour nanga papa. Sondo passer un bon moment. Mais ne comment temps ba comment ko déranger nga. Nezaki na choati. On a pu na comment ko sepela na. OK, Zela. Maman, Gai. écoute.
Evelyn, est-ce que yo pour yeba qui a ça semi? Ah, tu n'as pas. Nayeba ki. Oyeba ye. Noko. Oyeba qui mon ça semi. Noko. Oyeba qui a ça semi. Ayebite. Tu veux que ça garde malade, oyebi malade obela te. Mais quand c'est un temps de résister, ça dit malaria. Ayeba qui a ça semi. Ma question nous nous poser belé boy. Hein? Oh, j'y. Et quand ça fait yo et quand ça fait parce que chéri ma caisse. OK, ni la question vous poser na boy. Ngana poser question pour ça. Maman Evelyn. Ba nazo tu na yo ke. Est-ce que moi na yo tanga kota ki putain. Webe te ka na zepto na nsim. Nayeba ki zaki ya ngome ko yebise ba fete te ona kosa ike zaki malaria. Bon, c'est bon. Oyeba ka zaki na nzemi nzemi nani? Ya mwana no ko insister pa na yeye. Aye ntsanga mobali wana. Kolozemi. Na yeba ngi kolozemi. Skondisi. Au moins, ça va être. Hein? Si on discussion nini, oh, ça l'a dit que, yé, à quoi est-ce la avortement, oh, yo, on s'en a yé, ça y discussion nini. Papa, nga mona loba. C'est là. Evelyn. Tala. Non, tala bateau, ba, tala, ngat na maman, ils ont ça la ma awa. Na ometo ba, mba, tema kasi. Pela termine à Kei. Non. Soit que prison à Kei. Non, ça violence. Non, yo, mais il y a ça parce qu'on discute ni mon ça la yo na yé. Yo peut permettre yé à quoi. Discute ça là qui que na maintenant on a mi balé clarté. C'est pour cela que maintenant on discute, on commence à se ba gêner dans notre télé là eh. Il y a ça mwana. Faut pas ça y a conseil. On simba simba na nzoto te ça ke ba gêner. C'est pour cela ya yo ka ki biso de surtout que mwana kwei. Neto même que non putain. Evelyn. Discussion ni yo ke bon ça. À quoi c'est papa? Discussion avec quelqu'un discussion te que au télé pour première fois te no ko simba na toto. Yo ka ni discussion za ini. Non maman, on ko ça pour ani. Même la télé. Tu un maman ko ça nga pour monter pour no loba. Papa, discussion avec quelqu'un qui te que ya yo gangela leki pour simba mo ani na toto. Ya discussion ya bolingo. No ko loba te. Ngati mna lingo de force nga. Na ko fa nda ko mona mbata te mama pa parvenir ko ba so ko meki ko kimanga na boma yo. Ya mama za mu. Mandona. Na ye bande yo moni nga na ye na bango awa. Po ba yebisa nga vérité. Discussion ni bango bande ko sana ma. Po na za un peu troublé. Dono ka mama kasi noko au gangela maman. Ko éducation nini? Bon. Ozo courant maman. Bof. La confiance on appelle ça. En fait que non, écoute-moi bof. Na juna yo temps est belé. Au sali est belé pour nanga. Biloko mona zo lobo. Bof na ye na za comme si na ye bien moti na habité. Soko moni ke mutu ngo oyo zo ngo bimisa awa za musika loba to ke ndoko luka ye pona ningo ko na yo. Est mwana oyo akoko sanga. Bon. Ngai mwana nga kukosa ngai nyonso nga na sala ka. OK, c'est bon. Oyo ya malamu. Evelyn. Noto sa déplacement awa. Na zongi ozoyebisa ngo za zeni. Mais na zana ba puye avana kene na emiteke na simba yo na nzoto. Mais na yeso yebisa ngo za zeni. Ameke ko tuna yo. Oh non, buena boy. Siko yebisa ngai. La période des amabe. Zemo sana ngoza yana. Monika siko. Mais bon fois azo. Oh. Na lo ba quoi. Monika siko de lo ba boye. Na yo. Na ye. Na na tan souter o do mwana na ngai. Na cousin. So vérité zo mité awa. Nemos. Mon respecté nga. Obimisi na misa batu boye. Lelo ba okite ndak na nga. So na yoki vérité te. Lelo ba okite. Est-ce que na ba vérité? OK, d'accord. Maman. Dans mes autres eba. C'est juste du cambo ndenge papa lo. Ani mbololé. Franchement. Mais
mioka soni nisapule zo mioka soni uluba makabo libiso zebi nayebisaki yo zebi nayebisaki esalango ya yo te C'est Manani. La prophète. Cousin. Ah? C'est mon cousin. Oui. Cousin. Journaliste. Yanani. Mais là, tu n'as pas. Yanani. Sarah, Nani. Nani. Cousin Nangai. Non. C'est ils ont qu'elle ne peut. Le blague, yo comme na ma cousin de. Azam bali to no fife ne kala. Mona ke wana ko souffrir. Et na ki mona bale ko beba na proposer ki aya na naku abima comme cousin nga o azo so ya mwana. C'est qui vont aussi comme les couilles. C'est-à-dire, on a cousin à côté. Ça cousin en été. C'est que quand tu es moi dans un zémi, on m'a opéré dans un zémi. Cousin, avec beaucoup de respect que j'ai voulu appeler ça dans le téléphone. On a son fais ça. Fais ça dans le téléphone. On l'a giflé, oh. Fais ça dans le téléphone. Fais ça en téléphone. Fais ça en montre. Papa. Cousin. Non, cousin là, ok. Non. Tu n'as pas eu de cousin. Non. Écoute, non, mon frère. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Est-ce que papa, Mais ça va, il faut non, s'il te plaît. Il faut te mettre dans le cas. Le gros a besoin de la vérité. Il y a un monde qui est Dieu dans le ganga. Mais il y a pas une vérité. La somme est au téléphone. La somme est où? Montre. La somme là, tu seras dans la ça yo. Bravo, fils. Non. Simba Ekuna. Il est protégé, hein? Il est protégé. Non, pas papa. Pas tes collègues. Pas ici, Sopani. Papa, ma c'est quoi? Ma c'est Sopani balobaka na ningala na biso. Na likambo yo. Et là on a banoka non courage. Ce sont des choses qui arrivent. Likambo. OK. Et comme il a pas. C'est bon. Merci. Non. C'est bon. C'est quoi c'est là? Il y a un prophète. Aux l'église, je crois que ça s'appelle Fernand. Parce qu'on a un qui est connu. Mais, je suis bango. Tu as une église, tu as un Fernand. Protéger, on en a plus jamais. Moi, je papa na maman fana. Maman. Comment ti na niveau ya kozwa mwana moko ya mukie okotisa na kati ya ndako na yo asala oya sali et puis lelo oyo oza na nzembe mwana na Satan na kosi yo c'est na minute oyo na yebite okende wapi nini etindaki ozwa mwana na mokie obangi ata ndako na yo te epuis otie na mwana no ya mwasi ya jeune fille lelo otala résultat apesi bino bandeko balandi solo eza pasi mama azokoloba te bomoni nga azali moni regret
na sima émission oyo toyeba nini tokosala na mama parce que mwana alandi papa na ye yaba baka mwana mubu ata beti mwana ozonga alandi papa na ye aboko tika papa na ye mama yo nebtin tokosala na biso na Bravo Jésus tokutana na prochaine